Il y a tout ça déjà. Ah ouais. Arnaud. Baninga msuba keke na tuza awa. Tuza awa chez Mélodie hein. Chez Mélodie ndako yango wana. Chez Mélodie donc ana ndako o batutu ba oya na la première porte c'est le ngai pe na zawa na batakini o batakini batakini artiste ngate ba omelette basakina na ba olobi là ça me trouve sur là non avec une vidéo c'est bon balanga na matanga akomeka awa na ndako ya Mélodie kota bana kovanda awa ya bana likolo kuna nde bozomona na likolo ni kuna bana kovanda ka donc toza awa toza na matanga biso tu toza na matanga awa matanga ya Mélodie ndako ne yango oyo place Mélodie bana kovanda bomoni portail na bango batie même na lindalala do engela ba ke ni na place oyo ya vandaka